et tout. Mama wana na kopo ya ser wana melakati. Au suba. Na vite soko zolanda. Makamo na zoloba même pasteur ayebi yango eza koni même l'église tango tozalaki. Sikoyo mwana ya mama wana ya mwasi babengane na classe. Na minepo na minerval. Azoya ozonga obi akota na cuisine po amela mai. Parce que ndako etelaki kaka vite na bébé. Les bana mbala bakende classe. Moko nde azonga. Tango azozonga akoti mbala moko na cuisine akekuta mama na ausuba na kopo ya mwasi oyo tobota. Mwana gangi siko mama pe abime na nini mama nini na masuba. J'ai été chassé à 2 reprises na église. Na côté musabine na tia fait de fer na tia na se voilà. Je marchais avec ça. Une honte. Mais dis-moi nasala nini na osenga pasteur papa tala nini jour musu to tambola na mele malette to tambola photo quelque part pas nini esprit sauter pas ikatanga ba papa c'est là à télé à sekela kaka à télé maseka pour awa na koloba makambo nyonso te na kendeki ata 1000 francs na zupete donc na ola la kabongo voilà na ola na Land Rover kufa na tangisi mama miso na bina na signé allez na zuka cantine na tia na pompe ici na kikoso makolongulu na sukoli esili na bimi na zuka pantalon na ngana na lati na gumbi allez na lati pe chemise na ngana na zuka bible na nga na simbi allez na taliti na bon anzambe bon nyoso ka pona yo na kende kaka allez na bimi makolongulu lupango pesa ino clôturer ba mastranga musupe ba sportif tozalaka na bango ka aveni moko wana to bana sola bien e kana obi mabwena na balabala batali maître yanga komi boy ba pasteur baba fort vraiment siko na oyo kame osani c'est que bango bakanisi na musobi c'est que ils a problème ya mutu ils a problème ya mutu abi oui ba pasteur baba na gwa yango baba sali ni wasabi so boy non il faut Bweto ko fana bwete ni tu ya ba loba tu ngaku no kipi bango te allez pa na sauter mai tala kaka veni munzana ata lelo ezaka bongo puisque ceux ka mbule beti flevit poto moko sakate ngaka makolongulu na bimiti direction luka mawanga na otambola poto ti na kati université pa na koti yoloti campings na komi allez na bongisi place na tiande baba na tieba kiti na zumbunda na chauffer na tieba instrument tu esili allez na bandi modération makolongulu na bandi modération esili ba louange ba nzembo tout allez pasteur na zoya na ba feste na chaussure alati bien allez ba ayokota ala $800 ezo sala musala wana déjà allez ba ayokota écoute chaussure moka na somba ya $150 ya kitoko makasi ayo bisango na somba $150 papa isa kitoko na sengie wana avant ni na lebunga na sengie même na ba ketch moka bandola ta pantoufle bon anyata ngambeta na papa kabela ngai mais abi zela na sombelo ni asika bon on a vu que peut-être azaka na besoin na yango mais après non encore abwaka kyango donc et ça l'a passé donc il préférait ya kubwaka ki apesa ngai apesa mwana moto vraiment voilà bon chaussure moko pesa la kana na sengi écoute mais tina mona akabela ngo frère Barnabas donc ngamoko notika kana be équation na sala peroni yekuna azana ngo exemple que mwana nzambe ndenga azana ba chaussure azana ba cage aza bien nanga mutu nazande na yango te mais ya préfère pas abakisela mutu azana ngo menga apesité bon problème ezate ezavi allez pas tanga yokota bayambie afandi peka pembe na ngai avandi mais tu vas m'interpréter oui je vais le faire mais wapi c'est pas ton nom papa nazana ngote abi kaka boko sandeni ngabi non tu m'as nanda ko makolongulu bon siko na ko interpréter ça va allez a télé ba bengi pe ya télé minga pe na télé asimi ko encore y pas zala soka zote azo sauter azo tambola
Ah. Voilà, faut Yolanda. Mais non, ça qui a sauté à Zokende, n'a pas payé. Vraiment. Makolungulu, a sauté à Zokende, n'a pas payé. Ah, et Sili a bondé le point de battre Sili. Allez, à clôturer prière, offrande, banni tout Sili. Amen, amen, et communiquer ça, mais Sili, allez. Papa, comme le papa désiré. Ndé ah, papa. Ça n'a pas si. Moi, nous, ayaki à Makolungulu. Parce que les aloupas, on a pas. Mais à modérer Makolungulu, et puis ça n'a pas si. Zoa $30 au PSA. Aso alukata eloko asi. Est-ce qu'il y a pasteur ti au télémati pour qu'il ne interpréter bon Makolungulu et gêné était et le belé l'autre côté a trouvé des solutions te atiki au PKK. Kaka bongo oui. Vraiment le cœur de l'homme. Allez, ndé. Ya jupe. Non mon appel azo rezate a PC musika. A PC penza boye. Ya zona et puis papa PC OK. Pasteur tient na poche. Papa PC mu kongondé papa zo kende. Ya benginga. A ju $20 à tienne à poche, a ju $10 PC avec le local. Ici, maman lati liputa. Mais nenga lati liputa, mais awa sima evimbi. Evimbi na nini? Sikoyo evimbi na nini? Na nini? Est-ce que vous comprenez? Voilà, bonjour à vous, aimables téléspectateurs, très chers internautes, vous qui nous suivez partout, hein, vous êtes vraiment dans tous les continents du monde entier, vous êtes super branchés en train de nous suivre. Nous vous disons shalom au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors permettez-moi de vous dire bienvenue dans cette émission La Caféienne reçoit. Donc voilà, on est là encore aujourd'hui avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba Wazaru Kamba et Tonga Monene, Otobengi Bongo Mission Évangélique Maranatha, même en sigle. Il est là avec moi. On va essayer un peu de s'entretenir pour Natos encore. Ensuite, il y a témoignage. Nainabaki Awa, Ezamazolo, il y a témoignage. Oyo, et à Kate, Poboyo Kalom de Dieu Mamboa, Koluba, mais témoignage Oezapo, et Sungabi, surtout ça, la retour à la parole de Dieu. Oh, Yamabe, Totikape, Yamalamu, Tokoba, Nakosala. Alors, l'homme de Dieu, l'évangéliste, je suis Lokamba Kunz, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de mon Père, Jésus-Christ. Vraiment. Nico Lebele, hein? Lebele Penza. Vu que sengi mingi, luki biso mingi. Vraiment. Mais bolimbisi na tanyo sebelo telekisi. Ce que le quoi te reprendre chaque semaine, il faut tout ça là pour toi avancer. Ok, pour te récupérer le retard na biso surtout. Oui. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors toye bapé na nous santé à église mission évangélique Maranatha. Est-ce que église est malam, église est mabé, église est na problème, église est ndenge nini. Kabali solo bandeko balandi bazako landa yo baeba. Ah, avant to banda na sengi to prier muke bongo to banda. D'accord. To sambeli nzambe na nguya. Yo zali nzambe mukeli na nyonso. Émission yo to tike pai na yo. Zala na journaliste, zala na nga na ba technicien. Mais batu nyonso ba olanda biso. Bazala édifier, bazwa solution makam na bango. O sala pe na bango ndengo sala ki na Abraham na Isaac na Israël. Ndengo sala na ba mpaka, ba papa pe o sala pe na biso pe ozo continuer ko sala. Au nom de Jésus, le Bokonayo et s'est manifesté. Tous à la conduit par le Saint-Esprit, na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, à vous de répondre. Santé église, et bien, très bien. Mais une chose kakake, bateka place déjà. Ba morcela yango. Moto asomba une grande partie. Tozana yenano. Bon, partie biso tozo sala nane te kamite. Siko partie to pesi mu kongo esi te kam. Yango monike. Hôtel les athées. C'est que donc tout poussani, voilà, tout poussani. Place est comme moi mouké. Mais en attendant, toujours le kaba place, va proposer biso deux places. Bon moko kolo nanga za na poto akoya fin décembre. Bon mususu kolo nanga za awa. Donc c'est aussi cette émission lelo. To ke tokuta na poto solo là, soki OK to pesi. Bon. Ils ont ba terrain. Te et wana ezalaka place kaka ya bar et mais bar kufa. Côté opé eza bar. Mais to solo na kolo nango andimi. Abi mais to bar longwa po biso to kota. Voilà. Mais to kokende poto kana ba prix. Ce qui to yokani ça va, wana to zui momentanément afin que to luka moyen ko kangisa mbongo to kopesa pe numéro ya compte bancaire. Moi contribution Exode 25 42 voilà pour que to sombe sika ya biso moko et puis to évoluer. Voilà
problème tout ça nango yangwana. Voilà, merci. Deuxième problème ezali que bon, Ok. pas un problème, mais du moins thème principal au toujours partagé. D'accord. Ezali la médecine de Dieu. Oh là. Ya moi oyo. Swenza mobito kota décembre to kota. Swenza mobindi donc ya moi oyo. La médecine de Dieu. La médecine Ezo de Dieu. sala mosala moko donc nazu ba témoignage ya osakana te. Vraiment. De loin comme de près. Et banda qui me colonie ni la. Et bandaki ka début à mois ya novembre. Sikoyo tozo continuer mais il y a des témoignages. Bokolanda plus tard chaque mois bopesa kango kombo donc mois au pays à novembre to le baké kombo nango eza mois la de médecine de Dieu. Alors l'homme de Dieu c'était quoi? Ils qui révélation au fandi boenza malobi que non voilà mois oyo eza mois ya médecine na ye. Oui, tant que tourner en mois octobre puisque tout ça là 3 mois. Il y a thème moko. La délivrance du corps et la délivrance financière. OK. Alors, tant que comme dans mois octobre, avant tout ça, tu as la prière avant la retraite. Tant que tu es là, et ngana vandi naza concentré, nde nzambe na yo ki azolo bananga Josué. La médecine de Dieu. Ma médecine à moi est au-dessus de toutes les médecines. Alors mes enfants vont bénéficier de ça. Dans le public, on a commis thème la médecine de Dieu. Ici, on a tiepé, on a continué à prier. Voilà, c'était ça. Voilà, l'homme de Dieu, c'était ça. Alors, téléspectateurs, Bazar Rolanda, Bangi Pebaïba, la médecine de Dieu, la médecine de Dieu. La évité, il y a Eza au-dessus, il y a pédiatrie, il y a je ne sais pas, gynécologue, ophtalmologue, ainsi de suite, et tout, dermatologue, et tout, donc chirurgien, donc nzambe aza, donc médecine nzambe eza likolo ba médecine nyonso wana. Pona muto abima gynécologue, to abima médecin, bref, il faut tanga, nzoto muto ayekoli titi et puis asali spécialisation na domaine oya lingi, ainsi de suite, nde akomi ko sala musala na ye. Mais il y a aussi des généralistes, mais nzamba zalinde kolonzoto oya kelinzoto wana. Il a des pièces de rechange de corps humain. Oui, ok, à quoi qu'on remplacer pièces moussous. Il y a un moment il y a des aveugles qui ont vu. Oh, bah sali 30 ans à mon akate, 10 ans à mon akate, à moni. Oh, bah sali donc bah né belé à bikakate à biki, bah maladies incurables, tout. Oh, bah médecin bango moko. Bah lobi qui a biki chuté. Comme maintenant, nabi qui nabi et ça les belé. Moninga nanga botu comme poisonné, ah oui, on témoigné. Poison à linga kufa. Pasteur. Mais à quel hôpital babi en tout cas? Cas est commis déjà mabé. Si ko ba lukine de komoko ya est oyo asali saka mais a sengi mbongo ngo pe azalaki na nangote. Nde tango babenga na kei na komi na terrain na zukutu moto. Et na komi na bité ngai nzamba bikisanga na poison 8 fois. Alors yo ozobika la médecine natinika mona na mbali somba mulanga huile d'olive. La médecine de Dieu. Na bondeli papa na bi au moins ndengo somela. Voilà. Denk ezokota na libumu na yo. Soki ezana nzoto okosanza so sanzi to kosumba diarrhée et puis esili. Na miso mona na esili to bondeli na ameli na simbe na libumu na déclarer kaka ndenge nzambe asala médecine na ye esili. Après 10 minutes, asanza tipon esili tala babimisa ke na ndako ya bimisa po na komi po babimisa na veranda ya ko mema. Mais a telemi yemoka ke fungolanga porte. Porte. Tisiko a na tonga benga obi complètement guéri na pite suna na personne. Voilà pour dire que la médecine de Dieu est au-dessus de toutes les médecines. Voilà, la médecine Ok, voilà, très bien. L'homme de Dieu, avant que tu aies vraiment la maman, la médecine de Dieu est au-dessus de toutes les médecines, en tout cas, moi, je crois. Alors, je ne sais pas, téléspectateurs au bar, est-ce que le Kolanzambe aza au-dessus à nyonso yende muta créa banzoto yende muta sala biso tozala o tozali sikoyo en cas de maladie ba médecin ya mokili to kende pa na bango te to ki mela kaka pa ya nzambe po médecine na ye eza likolo ya ba médecine nyonso bien. Qu'est-ce qu'on va faire là? Au cas de maladie parce que tout le monde lik azalaki disciple à Christ mais il était médecin. Jésus-Christ aibi médecine, aibi médecin, aibi ba médecin en zoto, aibi bango. Donc, biso pe token ke hôpital ko consulter ba médecin en autres. Ba médecin pe wana ba yaki pa na biso.
Vous comprenez? Parce qu'il y a des témoignages que médecin a biki na malade. Bandingane ba soigner a biki mais ayawa to bonde la biki je ne croyais pas mais maintenant je deviens un vrai chrétien et je suis dans cette église. Voilà. Pendant que l'obake to kende kepe ko consulter bango c'est pas un péché. OK. Ba communiquer ordonnance au jupe au meli c'est pas mauvais. Pour ceux qui n'ont pas développé au komona ke la médecine dédiée ils autorisé pe qui sont na to ya bokoko hein ton zété et ba kasa ils autorisé ngo buki kasa au tongoli to po meli au bikipe. Et c'est biblique ça na Bible to pour soin zété ba to mona prophète nani le roi Ézéchias azalaki malade mais prophète Isaïe a ibisi ko kufa et roi Léli alobi non nzambe kanise langai kaka les mêmes prophètes dans ibisi que zonga yebisa ko bika na bakisele 15 ans na 2 Rois chapitre 20 verset 1 à 7 mais na verset 7 okokuta guérison na yo yakinde nzambe alobi dans 3 jours okobika mais zwani ni poso ya figue bamba yango na place il sert wana ezali pe obika mbala moko nde bazui poso nzete bambi place wana et après 3 jours mutabiki ici la répondre vite donc bato ba qualifiaka ba tradi praticien to lo bake bango eloko nzambe alingaka te nini magicien à se transformer na nini médecin nini puisque ba kotumingi ba komoki ba magicien alors ba luki ba komi ba tradi praticien au moins siko yazo sala nena ki magie bato wana to boya o wana nde nzamba lingite voilà mais oyo ki exemple na pesi kaka na mbaki mona moko maman moko azana bébé bébé atungisi bébé à 3 mois atungisi alala kate kosu butu titongo donc ba sali nyonso ba ke ni na hôpital ba pesi ba kisi tout rien pe ba forte fièvre aye na ki ba bisanga maman nazo bondela mais na lobi kende zwa lumba oui lumba kende zwa lumba zwa oniki mai wana lumba tiamo mafuta mbila melisa bébé esili ndi azongi akeka na agricole na mumbele na agricole et pas bana bakata bilanga bande ba mana ba pesi ba ebise kutu bakisa mwa mungu tanga ki asali yango amelisi mona ka journée wana esili nango mona biki Ainsi la médecine de Dieu, Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 2. Au coup tapé, abin zamba tia banzite mususu, ne ba kasa nango pour notre guérison. Alors quand est-ce que c'est-à-dire tout s'est fait, la médecine de Dieu, tout s'est fait au nom de Jésus-Christ. OK. Vous comprenez? Attends, je kasa mais na kombo na Yesu. Mais ezala na kati na Bible dans la parole. Ok. Voilà, j'allais poser la question de savoir quand est-ce que Ozana pota libum. Ozuba kisa mundelo ki mekiti et simbite. Mais non, il y a beaucoup de gens qui ont baki pas ici les sili mon somba izo bimayo mais nzamba za na capacité abiki saba maladie nyonso apeki si pété que ozwa kasana o sala et c'est pas un péché donc il faut comprendre la médecine de Dieu et l'équipe de médecine nyonso. Alors quand est-ce que la médecine de Dieu ezako ya ko intervenir ceux qui muto akeye pa ya bato na mokili na bato bazui lobi côté nde bakoki kokima et pa ya nzambe pour intervenir. Moi je dirais ceci, il faut commencer par Dieu. Ah d'accord. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 et lobinini. Je vous exhorte donc avant toute chose il faut faire des prières. Donc avant toute chose il faut prier. Donc yo luka nzambe peut-être que dépasser pas mbata musika to bondeli bo ici les sérieux ceux qui ayaka na mwana nano na temps mwana abela kiona alinga za solution mais ya dépenser pas peut-être tina kalembelembe a dépenser bo ti mwana kosko c'est la terre non c'est pas normal donc on doit commencer d'abord à Dieu net maman moko auto benganga il fallait pas qu'elle va faire l'opération nde siko tango bengai to bondeli no bi mama na moni opération salamité mais tant que l'autre côté, maman dit bon ça l'examen et l'autre côté. C'est quoi? La médecine de Dieu. La médecine de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, et ça linga bien, je ne savais pas en fait, mais nakoyoka vraiment oyo eza médecine yanzambe eza supérieure que les kaba médecine vraiment yassé à moi oyo en tout cas et ça linga bien pour dire que non en cas de quoi si je tombe malade avant d'aller consulter le médecin je dois d'abord consulter Dieu. La kena na médecine yanzambe apprendre na ko nzambe pende akoko orienter yo. Akoko orienter kende hôpital to pe ko kende hôpital était ainsi de suite voilà c'est ça pona minde comme ce soir papa bandoto mabe ba forte fièvre banito na simbi e kata uno sa menobi ozana malaria implice kende ba osala examen o melakisha et akepe bazue malaria implice kaka tonga liboso ayoki ne bien
Mais non, si ça kaki, si qui c'est Vraiment. Et il y a encore une autre personne na Yambia malarié bétaillé plusieurs fois. Aza corps médical, aza maman, comme ni maman Véro qui tenge. Natangi ko mbunai. A vivaka donc chaque jour il femme la bakis. Soit qui a meliki cité donc aola la tête forte fièvre, malaria chronique ne baloba. Mais tanga yokuta nanga, amekene ba mama yom. Tanga yokuta nanga na maman Uzbiki. Sombo d'olive, à sombi, na mélissi et si na bi obiki. Qui est là? Ici là. La médecine de Dieu. Voilà, l'homme de Dieu, merci beaucoup. Ceux qui te mis au fan Dakar Awa, donc on a des questions sur la médecine de Dieu, mais ce n'est pas notre chapitre du jour. Mais c'était juste une parenthèse pour Toyeba. Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'église mission évangélique Maranatha? Alors l'homme de Dieu, on avance. Maman donc quand on a tout tumbolingai. On touche médecine tumbolingai. Ça vous trompe dans ces canaux. On a de mon assiette. Dans des gens pour ça na bandaka prière sikoyo. Mais tous on a ces gens. Vraiment, en tout cas, mais je pense que Toko Lobelango très prochainement, pour tout soit vraiment temps juste pour parler un peu de la médecine de Dieu. Mais pour aujourd'hui, tellement que les téléspectateurs bazar osé la suite, il y a témoignage pour tout tika qui bango vraiment n'a pas point d'interrogation. Alors aujourd'hui, bazar vraiment la pose sa base ou biano. La suite, il y a témoignage à l'homme de Dieu, l'évangéliste, je suis le Kamba Kounz, toujours par rapport il y a parcours naïe en tout cas. Vraiment, c'est très important pour que nous puissions en parler. Alors l'homme de Dieu, comme zongi siko na maman na likambo toyeba après ba souffrance, après ba problème, après ba kotolama, après ba humiliation et tout, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'homme de Dieu, l'évangéliste je suis le Kamba zongi sous ba téléspectateurs, ba internautes au bazar Rolandayo bazwa biano par rapport à ba point d'interrogation au batikala kinango la suite il y a témoignage. Merci beaucoup. Na koki koloba boye. Était na kati na mukanda ya Nzambe na mukanda Luc na chapitre 12 tozokuta lisolo mokwana Yesu yemoka zoloba. Je ne suis pas venu pour amener la paix mais l'épée. Pour diviser. Hein? Le père et son fils, la belle-mère et sa belle-fille et ainsi de suite. Alobi 5 dans une maison seront divisés. 2 bakozala côté, 3 côtés. Et loko wana na eza toli makasi nga nazopesa na bandimi bana na Nzambe. Afin que oyebake ata tobotami na famille, ata pe toza na famille chrétienne, c'est-à-dire église, il aura toujours de telles personnes et de telles choses vont arriver. Mais yoko zala na côté ya mabete. Parce que Bible zolo baboye, abi il y aura toujours des scandales. Mais malheur na boto bakozala ba auteur parce que Nzambe opinir bango. Ata okufite, mais comment la ke vina yo et que ça la déclin parce que yo mesani ko tout ça bato mabaku yo mesani ndeko panza bato. Or c'est pas normal ça. Hein, vous comprendre? Il y a plusieurs versets où on a koki koloba. Mais na mokanda Job et lobinini, ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Hein? Oyo ngana zoko ko banga ndezoko melangai. Hein? Oyo ngana zoboya yango nezoyelanga. Alors biloko na ekomelaka nga mingi. Je craignais la souffrance et consort, tout. Mais la souffrance était attachée à moi d'une façon extraordinaire. Les 2 pasteurs se sont séparés. Alors mon pasteur qui m'avait baptisé, qui m'avait délivré, ne yé atikeli moninga église. Azuka kanga obito kende, atikeli ba instrument, ba kiti tout. Azuka kanga toke. Tant to komi na sina wana vers la fin parce que na suka ki wana to fungo l'église na Miningulu. Na Yolo. Avenue Miningulu na Yolo ezo. D'accord. Ezalaki pas ba frère Pichou, avant ensemble na armée de victoire et pas papa Coutinho Fernando. Mais maman na bango, pour papa na bango zalaki diamantifère, maman na bango pe hein, voilà, et salaki ba banaki na pasteur Beninde, na frère Pichou nde tokeno fungola. Nini wana parce que ba to bano soutenir bango na prière pour na papa na bango. Alors le la place angezalaki mwa muke, tango bato bakomo ya mingi, nde tolongwana tokomi na campings numéro RD kana Yolo. Na Yolo Sud. Voilà. Alors, tobandi ko travailler. Bon, comme d'habitude, nga nazali moto yo na mi pesa kamakasi, pe na mi pesa makasi na makamanzambe. Bon. En travaillant, pas nde ko sala ke pasteur et sali le pasteur. Après pasteur ezanga. Hein? Après ngai nde ozui
bato mususu baye na sima bakolabo mususu oyo ngai na gagnaki na pasteur P. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, mais j'étais comme le cerveau moteur toujours. Parce que service ya délivrance na mutu na ngai. Ba veille de prière na mutu na ngai. Ko former ba modérateur na ba serviteur na ba protocolaire ba intercesseur na mutu na ngai. Gagneur d'âme na mutu na ngai. Suivi évangélisation na mutu na ngai. Donc je faisais tout. Nazo modéré, nazo interpréter, nazali ko sauf côté ya. Soki na côté ya c'est que pasteur azate. Suis pasteur aza na côté ya te. D'ailleurs ayoka na ngande na côté ya pété. Mais tous autres travailler. Alors ndenge tous autres travailler. Mbongo pe ezokota. Voilà. Pasteur pe a aussi mbaka même mbongo. Azula ta bien, au monde ala ta bien. À la veste, chaussures, asika, tout. Na maleti na ye asimbi. Siko to tambola na ye. Ngai sikoyo nazaka na pantalon moko. Ya bleu. Ya uniforme. Oya uniforme bana classe quoi. Oya. Pantalon na inzulu kai change couleur. Na chemise moko na ebi ezalaka ya manche longue mais on a mapeke lembi na kingo déjà ici et katani. Bon sikoyo na la gomme yango na musapi tobuki na matindi na matindi yobili litindi eza moko matindi eza mibale c'est-à-dire talon c'est quoi talon na lingala voilà senge lingala bato ba ikola kango na classe pour biso na école basango toyekola penza lingala langue locale toyekoli yango kondo ya yambo lima lilala malala hein donc litindi matindi donc bon voilà et ainsi de suite kondo ya mibale moba mobali babali hein et ainsi de suite koma putu koma donc point virgule eza putu koma ainsi de suite et donc naibi lingala penza ndenge sengeli litindi alors etoboka na matindi ou litindi la gomme etoboki eza toboka na côté musabine na tia fil de fer na tia na se voilà je marchais avec ça une honte mais du moins na salanine na osenga pasteur papa tala nini jour musu to tambola na memele malette to tambola il faut que quelque part pas et nini esprit sauter pas ikatanya ba papa c'est là a sekela kaka tellement c'est ça pour awa na koloba makambo nyonso pour côté mususu peut-être na lobaki te mais awa na koloba nyonso pour ce moni moi nini pas bokeseni mais moi makambo mususu on a lobaki côté mususu te mais awa na lobi yango bo comprendre voilà c'est kaka ekatani oui papa abi vraiment allez nazui allez na zongi baba OK abi te côté to kende ce kaka ba pesi biso ata $100 comme ça no luka $30 na pesa bongo o luka ta eloko assez OK donc ndo api ipen allez to zipe transport to komi pe anaba allez place ngo oyo tokiana et pas ndako ngo donc so tali moete ya mukonzi aza DG na entreprise moko mais bon bengela biso nini moi c'est akimandako nani mobile akimandako pendant plusieurs années asomba lopango mususu abali jeune fiana ba boti pe mwana mobile mais kotatiki moi sina bana maman na so tali moi si kitoko oui mais mobile azubo émotionnel likamuni c'est un problème spirituel maman yo peta musokuta na likambo yo ke mibali bazoki makayo ba déception et consort mais na lobi nzamba sali si c'est la volonté de Dieu yango nazo insister peut-être zoki moi ils ont volonté nzamba te mais ozo kufele pamba zoka nzamba a disposer mobali musupo na yo vraiment yo pe papa ndenge moko frère basi baboya ko kaka makamisi mbakate c'est-à-dire dans le kuta na moi sa vinote nous allons prier c'est pourquoi j'avais donné les versets Ésaïe chapitre 30 verset 1 à 3 à D. Hein? Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Ou au tomba qui est un faux prophète, même si la volonté de Dieu, c'était pas la volonté de Dieu. Voilà, bref, tout comme maman yambibiso, assemblée na la borne, basala ba prier ndenge so na ba pasteur mususu ba leka mais mobala kenda zongate. Atinda ka mbonga kolia esili. Donc ba soya moi si toni tout et taliété. Nyoso kuna côté azali. Alors maman racontait likambo na ye tout esili. Bon, pasteur, tout prêt. Tu as une véranda, na payote.
allez tobondeli tango tozobondela pas nzamba talisi ngai ah maman nzamba talisi ngai namoni lobby kana même héros parce que ezalaki na 16h lobby na même héros na 16h namoni tango tosambela namoni na vision jeep ya couleur boye et klaxonner na porte bafungoli papa akoti afukami azoya kufukama na cadeau ayeko pesa na enveloppe papa azongi na ndako pour ba réconcilier ndenge nzambe atalisi ngai ye parle papa baloba bongo ebeli mais loko te ngabi te okomona mama nzambe ndenge alobi na ngai omona tosambeli ti esili mama azwi enveloppe ya franc congolais ezalaki na enveloppe akaki apesi atangi boye $800 oh là on devise vraiment apesi sikoyo azwi nini on devise yango atie na veste malete atie mbongo wana e wana nayebi te so eza combien mais babie ya minene ale esili ale tosimi nzela tokei tokomi na nzela nde tozoya bongo yo bon eza moke ekoka te naza banyongo ya loyer et puis nini aluki barubrique mboko kuta eza moke ekoka te bon nini naseki place nazali nabike nayebi ye kakabakani te donc abetengaka movema soki alobaki soki azwi $100 soki tozwi Netflix $100 akopesa ni bon ndako ere wana abanofuta ezali chambre salon abanofuta $40 mpe azali na nyongo ya 1 mois bon sikoyo nga navandi epa na ye naolala na salon bon sikoyo azwi $800 na nini mosusu azwi bon abosani ke ayebisaki kaka soki azwi ata 100 apesanga 30 mais sikoyo bon problème eza te toye tokomi mpe esili ale sikoyo ye non wana nalali nakomi no na salon epane te naza na kote mosusu ndazoyaka naozongaka ok nakokoma na salon epane na nsima tokomi na université na kwe ya Lobo nde atele bon yo kitano awa comme ça tokuta na lomi na tongo bongo na lukelo eloko ngabimba merci papa nakiti na nga kama boko na makolo yake ngape nake boy banda tongo na liete côté na kendeki ata 1000 francs na zupete donc naola ka bongo voilà naola na Land Rover kufa ok ezalaki na Lobo ya papa Jean papa Jango asala na sep aza na avenue Mbandaka Land Rover kufa atikana nde naola la kawana na concentré ti esili na bimi na kepa mastanga alpha place bono kata suki ay na komi na butu wana déjà ba 19h 20h allez moi client moko ye alpha tikanga na kata na kati ay nazuma pourcentage na ngai nde na keso ba lipa ya carré na sukali na saima ya Lobo na meli na ngai na oui bon lobi na tongo loka lobi na koma lobi na tongo allez ya lobaki ba 7h nga déjà 6h na zaona na kombi na 6h na zaona allez na zeli muke 7h na moni ya la muka avant ba 6h 7h aiza déjà la muki mais nga na kombi na rien ouais na yo kotoke na moni moi sina abimi bonjour mère bonjour ndeni bien père na yet pas père asi abima kiti abimi mais 5h ayisa kutaka kutaka ete bon ça va c'est que tant ça zinga toi kete ya kiti matinal moko boy na excuse nazel banda nazelaki ti 11h azoyate na lembi na ngale na zongi na poko na 15h na komi église papa esili na sali yaye atei na interpréter esili de l'autre côté rien autour n'y est pété autour na ndenge abeta tali solo te l'autre côté bon eleki nango bon on a continué comme ça allez un jour nini nzamba yo sunga ke bon les malheurs ne viennent pas seuls bateki Land Rover sikoyo ndenge bateki Land Rover esimbi te allez nde sikoyo na ye kosona pasteur na ye kobanda kolala na salon na ye nde na komi na salon na ye wana deuxième qui recevait a komi na yo banda lisusu epa na ye voilà mais
wana lisolo ya receveur na si na betaka mais deuxième ça la dégon na bandi kolala wana na salon ya pasteur butu to sambeliek 22h 23h yake kolala nga na tikali ana bon esimba te ke na konta na obima libanda ale nga na bono bona ndenge na ngai ti 4h ti 5h donc c'est comme ça tous les jours pas jour mususu ngaka na lagomi wana loko na bonele butu titongo na yesiko na nini na tongo wana moi pongi ezwi ngai pasteur asi abimaki na kiti wana na kiti moi pongi ezwi ngai mbula pe ebandi mbula ebeti makasi ti 15 na déplacé te nini te pasteur abimaki na nazongi te puisque mbula ya makasi peut-être ekangi ekuna allez moko pe loka na la kiti na bon mbula ekati bon na sukola comme ça na kende na luka la gomona ezate bon etioli pe na mai te puisque lupanga ngo ba mataka ngo makasi véranda eza makasi donc ata mai mbula ekoko ma place wana te ezaka mutu moko asalinga nko azwi yango abwaki po akoyiba pe loka na te voilà selonga na obi ke eza mutu nda salinko nzambe siko ba voisin bazaka na bana mike ngai likolo na lata 43 siko na bana mike ko lata ndeni moyeza te natali na nzambe siko na sala nini bebi ale na signé na tangisi mama miso na obina na signé ale na zuka cantine na tie na pompe ici na ke na kikoso makolongulu na sukoli esili na bimi na zuka pantalon na ngana na lati na gumbi allez na lati pe chemise na ngana na zuka bible na nga na simbi allez na taliti na bon nzambe bon nyoso ka pona yo na kende kaka allez na bimi makolongulu lupango pesa ino clôturer ba master nga musupe ba sportif tozalaka na bango ka avenue moko wana to bana sola bien eka na obima bwe na balabala batali maître yanga komi boy ba pasteur baba fort vraiment siko na oyo ka me osani c'est que bango bakanisi na musobi c'est que eza problème ya mutu eza problème ya mutu abi oui ba pasteur baba na gwa yango ba sali mo sabi so boy non il faut boy to ko fana boy te ni tu ya ba loba tu ngaku na okipi bango te allez pa na sauter mai tala kaka veni munzana ata lelo ezaka bongo puisque ceux qui mbule beti flevit siko soki sili ma ekiti potopoto yako maluka mawa ezalaka poto moko sakana te ngaka makolongulu na bimiti direction luka mawa ngana na otambola potopoto ti na kati université pa na koti yoloti campinzi na komi allez na bongisi place na tiande baba na tie bakiti na zumbunda na chauffer na tie ba instrument tu esili allez na bandi modération makolongulu na bandi modération ti modération esili ba louange ba nzembo tout allez pasteur na zoya na ba veste na chaussure lati bien allez ba ayokota voilà $800 ezo sala musala wana déjà allez ba ayokota écoute chaussure moka na somba ya $150 ya kitoko makasi ayi bisango na sombi $150 papa isa kitoko allez na sengie wana avant nino na bunga na sengie même na kechi moka bandola ta pantoufle bon anyata ngoma mbeta ngai papa kabela ngai mais abi zela na sombelo ni nasika bon on a vu que peut-être azaka na besoin yango mais après non encore aboaka kiango donc et ça l'a passé donc il préférait ya ko boaka ki apesa ngai apesa mwana moto vraiment voilà bon chaussure moko pesa la kana na sengi ekutu mais tina mona akabela ngo frère Barnabas donc ngamo ko notika kana be équation na sala peroni yekuna azana ngo exemple ke mwana nzambe ndenga azana ba chaussure azana ba cage aza bien nanga mutu na zande na yango te mais ya préfère abakisela mutu azana ngo menga apesité bon problème ezate ezavi
allez pa tanga yokota bayambiye afandi peka pembe na ngai avandi ah mais oh mais tu vas m'interpréter là oui je vais le faire oh mais wapi sapato na ngabi papa na sana ngote abi kaka bon sandeni ngabi oh non tu m'as nanda ko makolongulu bon siko na ko interpréter ah ça va allez a telemi babengi pe ya telemi ngapi na telemi asimi ko encore ye pas zala soka zote azo sauter azo tambola ah voilà faut landa mais non soka zote azo kende nanga pe vraiment makolongulu azo sauter azo ngapi ndenge mokoti a ti et sili a bondeli pour na bato sili allez a clôturer prière ba offrande ba ni to sili amen amen et communiquer pe ça mais sili allez papa moko comme le papa désiré ndé aye ah papa ça n'a pas si mono ayaki makolongulu parce que les alupa on a pas mais à modérer makolomé et pesi n'a pas joie $30 au pesa à son alukata eloko assez est-ce que y pasteur ti au télémaki pour qu'il ne ko interpréter bon makolongulu et gêné était et le bélier le côté a trouvé des solutions té atiki yo pekaka bongo oui vraiment le cœur de l'homme hein allez ndé ya jupe na on appelle nazo rezate a pesi musika a pesi penza boye ya zana et puis papa pesi OK pasteur tient na poche papa pesi mukongondeng papa zokende ya benginga a ju $20 a tient na poche a ju $10 pesi avec lokani ici vraiment en tout cas $10 anande nzambo yosunga ke na défi la gomme ya ko defa ya mutu allez nde na keiti makolo 10 ans na komi na lekina tombola na fouiller allez na yoza moi sapato moko bien mutu wangu pe a complication kaka 15 ti na bien na tiki kaka na luka eloko mususu na kena ko be yaka bi ah exactement me moté me senka na katembo te pesa kaka joie ndé na yozwa nazana ba photo nango je pense nakoya na ba photo prochainement pour na la question na bosanité pour na ombomo na chaussure na sombaka pour na baliboso oti lelo esakaka te ekufa mais photo d'accord voilà OK yo sombi sapato naye ndé pour na ngai et comme siko eloko na nga valeur mais luka kasi pantalon to ya nini ya bien kasi ezate toujours pantalon na ka pantalon na mais moi mayele kaka nde nzambe na ngolu na ye frère moko frère Joachim on a zo saluer to bano sambela na ye ndi ayo kabelanga pantalon OK batama wa bazanga et voilà na yo ko malango lokola mibale chemise kaka wana nde un jour nzambe yo sunga na yo zo ser moko OK c'est Marie-Jeanne azan États-Unis sikoyo nzambe pambola bisko zali po azolanda voilà yem takabela kanga $5 nde na $5 ngo na kiluka chemise ya manche courte chemise yango pe eza photo nango ezali ya manche courte ya ligne vraiment to mona on a mikolizo ya voilà yango nde et comme nanga sikoyo moi équilibre muké voilà alors on a continué comme ça un jour Tobi mangana na pasteur mais maman moko appelée servante maman anande azalaki vraiment attaché na pasteur attaché to comment ikune pa na maman na oyo abenga biso ya nini izalaka suite à maman azana ba relation moko na basa ba konzi ba nini tout ya un pasteur alingaki mingi pour nini au créer ba nini donc bokende moi 100 bokende moi 200 bokende moi nini bon voilà c'est ça bon c'est comme ça que to vanai ko travailler alors maman wana botika naloba akendeki aibani na colonel moko amokonzi na mwasi na ye pe asambelaka na église moko ya munene en place aza femme d'affaires mais il y avait un problème yena mobali na ye alors mais problème na bango na bombi yango nde ayebisi no pasteur na biso akosambela mpona nde toyoko bima po tokende kuna mais eza soni mena lobakaka lobato yoka mama nano soki azomikumisa awa ngai kolamba terrible aza na basilabisi ya barecette ya biloko mais pasteur ayopesa ye nini mbongo alamba sikoyo pondu ndenge alobaki bapondu tutu alambi nayebi soki ata ako un ventre affamé na plus d'oreille
na tieboye na koka kolia pondonga te na bia pardon na pasteur aseka na ndenge osakana te abi bongo komisa ndenge ni abi papa pona ngo kitoko wapi wapi kitoko ba frère musi ba yaki ba meka donc ba to seka fort mais tango to sukoli mama yaki po azwa biso ye paquet a sukoli tout poto bima bon qu'est-ce qui s'est passé to bimi na veni nga na memi malete ya pasteur pasteur otambola ye na mama liboso nga na sima na bwaka lisu namoni mama koto ya sima evimbi donc nazoloba parce que ba jeune fille na ba mama bosalaka bongo te eza kitoko te mama alati liputa mais ndenge alati liputa mais awa na sima evimbi ye evimbi na nini sikoyo evimbi na nini est-ce que vous comprenez sikoyo ndenge otambola koto na sima sikoyo eti ya eke gauche eke droite na bisi yo na kufi na kokokanga koseka te tellement na kokoka te toketi tokomi kaka na avec Luka maman to poussa la muke to kati pont parce que l'église a pasteur Jules Mawan ezana quand to kati moi pont na moi ya kala muza to kati pont na kokite na vu excusez papa oui non oui papa pardon maman yo kende na non papa tala sima ya maman atala we papa ko na ko non papa ngana songi na ko tambola na bino te mais c'était quoi en fait c'était quoi donc mama azunde liputa agumbi soki elamba soki liputa atie parce que aza na mbongo asomba nini bande hygiénique te oh là donc ozomona ecréer scandale biloko oyo ntango napesa sa formation même ya baprotocole nalobelaka yango na baservante parce que ocréer scandale te ki ozotambola me bokomi pisika mosusu donc moye bato babénéficie na eloko oyo bino boye nango eza te parce que yo ocréer scandale bon abandi bascandale ebongo bandaka et puis d'abord nini mosusu ezalaki toki église mais na église ye na porte mais bongo ntango ozwa mutu na porte aya na ye koto mama mais bato bakufi na oseka na ye moko parce que ya kozwa ye liboso yo nsima mais omona mutu azoya mais abwaki elongi azoseka ntango ozonga boye bato tu batikeli miso donc nayebi soki acrée bascandale moko osakana te omona biloko bongo nayebi papa nga na oke te abi sikoyo tosala nini nde abi te pasteur aza clair acouragé abi mama azela na mama azeli abi ta tokota pasteur na biso moko aza mama Pélagie obongisa to po senge nini to nini po eloko sali eza scandale vraiment nde tokoti mama Pélagie apesi nini abongisi tu esili nde toyokende tokomi kuna bayambi biso bien biloko tututu batie ngulu makayabo bakalingi fumbwa balamba barepe belé na Thomson okalinga tututu sikoyo tozolia na mesa ngai na pasteur na mama wana mais curieusement tango tozolia biloko eza ebele mais na loi ya table nayebi ke ngai na conseiller bino te boyebi tia biloko ndambo olie osisi okozongela mpe lisusu ke otia pasteur atie yoka ngomba ya biloko ngai na loi ya table nayebi mpo na vivre mingi na basango nakoli na couvent pasteur atie yoka atie fufua atie bakwanga abi ngai loso te atie makayabo atie ni tutu sani tondi plein siko ngabwe nazoseka na eske père aussi nga natika muke mwa musunya ngulu natie mwa kwanga dale na mwa pondu muke na olia malem mais ce qui m'a étonné ya komona mama wana aozwa Thomson akotisi yango na ola siko pasteur azalaki distrait tanga azwi akotisi yango na soutien pe asala lokala eloko eza te omoni mama ngalambi makambo kitoko nini tu mais mafuta ebebisi ye parce que alataki blouse ya pembe ebebisi ye siko awa pasteur aomona te nga lobi na fini na bouge père na likolo aolanda te ale nzoka mama wana oyo abengaki biso ya moni tolia nga na silisi ya ngai pasteur ko Josué zwa ngai te papa nga na tondi omona sikoyo touche sikoyo après namona mama zisu likayabu akotisi
Ce que tant on a à côté, on a fini pasteur. Donc à côté ici, pasteur a dit nie. Et ce que maman a aïe pour y longola bassan. Abi papa. Boye biloko to bois kango na kanise kuto silisa. Pour muto koliango azate. Au moins si ko a corriger sagement. Voilà. Abi papa osilicité. Nga kanise biloko silisa ndenge za il faut to bois kango pour muto koliango azate. Abi mon atondi fort. Au moins si ko ya. Mais maman soza na besoin loko. Au lobby comme ça na tielio. Abi abengi nani yaka. Po yemo ko mutaninga servi biso. Abengi mona msala yaka. Je langa bol moko na tiela mama nini. Nde azui atiele ka Thompson atiele bani. Oh ya kotsa kina basutia bimisa ki ngo. Mama donc eza mabe. Soko zoke pa na bato. Ata ozalaka gourmand ozalaka moyibi. Maîtrise faut. Zala na maîtrise. Tant to bimapé azui pe $200 apesi nde tozongi. Azui $10 apesi mamana nga apesa na ngai lokote. Voilà, makambo na zoloba. Et pesa pe bato moko toli. OK. Ke olingi ba feti mingi. Olingi kolia mingi. Mais yeba kolia na yo eza scandale. Yango zo tout sabato mabako. C'est pas normal. Est-ce qu'on continuer ton nasuka? Voilà, continuer l'homme de Dieu. Voilà, et c'est comme ça on a commencé à travailler. Nde na yeko bisa passe papa. Omoni mama ce to tambola na ye eza mabe. Toke pa na docteur justice. Ngote papa justice et bisiko zali na limité et maman qui na ko créer sous scandale sous sa makasi. Omoni bazalaki na matanga. Biso siko toke parce que tozo sambela na docteur justice na mosi na banana. Bosiko yo bazoki matanga ne toke kuna. Mais kuna siko esengel ba yamba bato jour panza matanga balamba ba ni tout c'est là. Bon. Mais maman na sala scandale ya kutia biloko kaka na nini na soutien mususu azui na liputa a lingi akangi. Omo na biloko na eza bien te. Oh moi si a docteur justice aza clair a mungala. Donc a gagné la bimise na poisa et ezala ki soni makasi. Oh mona siko. Po ngana bana papa. Maman pasteur abande kotinga maeka pona nini? Mutazo sa pona ba relation. Maman na ko connecter yo, OK au sali prière, au cause appelle 200, au cause appelle 500, au kanise li paye. Mais la police l'homme de Dieu quoi ko été na mo conseil maman tika bablo. Un jour, makambo yeko bana ndenge nini? Tozalaki quand même atako apesa ngelo côté mais nandako na bane kolia. OK. Ce balambi ba pesa ngana kolia. Wana OK ça va. C'est bien. Ba yeko kata ba repas tanga ko moyina ngai. Nde ale même kolia akata kiam. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Tozo sambela un jour nde sikoyo nzamba la kisingai. Wana mama na zalaki te. Na to sambela na ndako. To sisi ko sambela nga bimi libanda. Tant no sambela nde na moni sikoyo. Mama wana abaluki akomi monstre afandi na kiti lokola kiti neti ya ba reine afandi mais akomi noir lokola monstre noir lokola monstre na minu minu ebimi awa minu bimi awa akomi kwa monstre abi omoni misala na ye azali azando ki makasi oyoki tala abebisa boye tala alia mobali naye tala boy nzamba pesa na ba détail paf azongi sikoyo normal ye abi ça va ndé après na tongo na yo ko bisa pasteur papa omoni mama oyo to tambolaka naye tala boy misala mabe abi ti est jaloux oui papa ça le kenge naye parce que même église et cause à la scandaliser naye et puis et qu'on freiner nini église a na capacité on a en plus eza bien té comportement naie il faut passer na délivrance abisinga tu es jaloux je répète tu es jaloux banda on a to comme ce kotambola na yesu té parce que ya lingi mama na ngai pe na yini été na yini pe mama ngote mais na lobi nde misalo na moni abi nzamba talisinga c'est une servante elle craint Dieu. Depuis que son mari est décédé, elle reste avec les enfants, elle craint Dieu, tout. Voilà, ce sont des bobards, ce que tu dis. Okay. C'est pas correct. Et si moi, Nini Moko. Le malheur ne vient pas seul. Frère Moko Outaki Naseka, comme les Simon, Ayewana, a prophétisé, Père Pazuye, allez. Naisiko yale. Musika. Naza musika. Dans Olingo sentir ngali société.
bakomi question ko tambola pam mais il y a quoi arrivé que tout bano ça maintenant sœur moko aza marié aza na bana mibale mais siko ajuize mobali na ye nde musala balongola ke na musala aje suna musala te avant na salongo siko balongola na musala sœur bakomo souffrir tala niveau que moi c'est auto bota mais ala linzala on comprend mais ndako ezali ba futela te alors qu'est-ce qui s'était passé il y a kendeki maman na kendeki pona ke salisa sœur na biswana potango mboyo bano sala basala ki bien comme ça $100 sœur mi ça na ba chaîne ton or apesi tonini donc sœur na aibi ko semer aibo semer penza mais tant mobali balongole na musala des comptes fitant ba pesi était alors talaka balongolo brisque des comptes ba pesi était et mbongo pe pom sœur nde abanda ko samba na biso mobali abanda samba za mupagano parce que abanda mela mo ambiance mo ni tout mais à se retrouver vide. Bon, alors, nde sœur akendeki pona, maman wana akendeki pona, asalisa sœur wana. Ndengo tobota. Un jour, sœur ango wana, lokola utobota quoi. Ake asukoli esili azongi. Tanga koti na ndako pona a s'échanger tout. Mama wana na kopo ya sœur wana melaka ti. Au suba. Oh là. La vite soko zolanda. Makamo na zolo ba même pasteur ayebi yango eza connu même na église tango tozalaki. Sikoyo mwana ya mama na ya mwasi ba bengane na classe. Na pona minerval. Azoya ozonga obi akota na cuisine po amela mai. Parce que ndako etelaki kaka vide na bébé. Les bana mbala ba kende classe. Moko nde azongi. Tango azozonga akoti mbala moko na cuisine de akekuta mama na ausuba na kopo ya mwasi oyo tobota. Oh Jésus. Mwana gangi siko mama pe abimi na nini mama nini na masuba nani olika monini okindo kite boya pardon tika nde omoni place oki bayeko kanina kindo ay mama porte to pesio ya chambre no yango ezana douche na toilette na kati OK kosuba na kati couloir yango douche ya ni ya bapaya nani yango yo parce que au côté la cuisine au suba nani oza malade on a maladie au moni kindoki vous comprenez voilà ba fandisana ba benga pasteur mais ils allaient sonner c'était une honte OK mutu andimi siko kindoki au moni siko yo voilà nde tika ya autika pete nde to continuer pe na ko sambela un jour nde pasteur ayeko longwa wana na place de Banovana. Mais avant à Longwa, qu'est-ce qui s'était passé? Avant à quitter wana, le col Azwaki Simon, bah professeur comme Obimake, hein? Il y a nini, c'est là, tout, bah qui est place boy. Ngape na osambela, tu vas no sambe tout qui en groupe. OK. Na dirige wana et place au pasteur Azaki tika liko permanence na munzana. Voilà. Pasteur comme na campus numéro R124. Na pesa na ba référence. Tout qui na munzana numéro 142. Place tozalaki na mumbele mais pasteur quoi a komi kuna wana etikali quoi permanence ngai chef à permanence ndako za chambre salon nde to komi wana tozo sambela veiller papa tozo sambela namoni nde na kangi miso na otina nzemo ngamo na diriger na otina nzemo namoni kureza mais namoni lumière ye et katibwe paf biso nyonso na lumière simo na ténèbres na mulili na fungoli miso et l'autre côté na kanga miso na moni yango nzambi tuna ye aza misala mabe aloba na kati na bisimo tala na moni bobe nzambi na tuna yo aza misala mabe alobi ni o allez to continuer sous prière papa deuxième fois ibandi sous kaka même chose nzambi tuna ye aloba aza misala mabe na bisimo yo aza misala talabu alobi ni o to sameti to clôturer tango to ye ko lala to pas tout ça qui va 3h 4h heure to yolala pongi pezunga yala lika na droite nanga Timothée alali pona biso bana mibali to koti na chambre bana basi batika likona na salon po bango bazaki belé tango siko to lali na lota na ndoto si na nzoko au landanga wana na bité keza simo nzoko éléphant au landanga mbango na koti Willery il y a vitesse, n'a pas vitesse, aux angate. Oui, les pas na côté direction maman yemo, pas na sauter,
mir na koti na mama yemo na sauté sur mir na baluki na sauté sur mir ya mama yemo na kiti na Prince Kasavubu siko Mercedes moko zoya na diembe na Mercedes ba éléphant pe abimi yo ana siko tango ya abimi amoni na diembe na Mercedes no kende obi obiki tango ba obiki abaluki Simon obiki yo zalaka na nzambo wana vraie identité na oh natala yo okokangate na oseka yo okokangate soite omona so na okufa ngai te okokangate na sutuka boye ndoto natala boye a ronfler na bi tiens na bouger yo Simon na bouger Simon na bitala keba na yo na kindoki no keba na ko tala o saka tala nga so saka na ko bet na ko déclencher mâchoire sikoyo Simon na molimo na beti na ndoto pe na beti yo baluki éléphant pona kanyo ndoki siko yo ko yo la na go sala osala yo ko kangate soko sakani na ko buka yo na bari yo siko Simon lobi ni i ni o allez esili bon déjà wana et le pasteur était au courant de tout ça pasteur azaki au courant ya makambo no surtout tongo etani na ke inde na komi pe na koti na kutie oui papa tous na prière mais voilà ce qui s'était passé voilà on révélait frère Simon aza misala mabe c'était un sorcier na expliquer ndenge ba vision na ndenge na moni tout abi tu es jaloux toi oh là ça continue toujours vraiment abi c'était un prophète et tout ngabi tu es jaloux toi ta on a yoki bongo natiki na ngai nde nazongi te wana nde ene sikoyo ekoti na Simon bon talaka pasteur a koteli a commis déjà moi ba jeton ba nini tout ba komona ba mela mena tonga ba nini tout ngalo kipete voilà c'est comme ça qu'on a continué mais un jour pour ce qui ça tozana prière pas mais ba kanga Simon aolia tozana jeune mais absomi kate moko mama moko na mumbela banosa ya masangu na nini ya minene boy asombi yango na nguba aolia yango na vini mumbela okutambola zoli nzela siko serre na biso moko to salaki na kendeki ndako asukola azoya bakutani naye oh prophète siko ya mona déjà c'est abeti kara c'est yango ba la dire prophète Simon toi la jeune yozolia donc aukata koloba te bata metondi na mikate na ubaye nde seranga yeli biso nini ke na kutai na prophète Simon azolia na vini mumbele ya tout bon moi ne mutango alors na moment moko tozalaki tovandinga na pasteur na Simon nini ezai ba vers ba 15h je pense tovandi na sia libanda kaka na sia makemba po balona makemba na lupango et na sia tovandi totala balabala tobeta masolo to solo tout le monde a 3 personnes bakoti moko aza ngambe po Simon aza ngambe moko aza ngambe mibale baza quand même nini mais bato moko suspect ka tango bakoti biso to baki baza en tenue civile tango ka bakoti Simon tala boy kaka amoni nzoka yaya na tango ka amoni a Simon telemi apaka akima mbango alinga akima mbango na mona ka motabimisi arme abi telema so meki na buko makolo telema mais en l'air atombo Simon timo buko likolo Bah, bah, il y a une place, bah, il y a kraka. Bah, Simon crac. Il y a quand Vanda, bah, ici. Aïe, moutango pas. Excusez, pasteur et Zanani. Non, Luka pasteur. Pasteur pas c'est quand même. Et Zangai. Et Zayo, aïe, botier kraka. Oh. Tu n'as problème. Crac. Mais Salini. Zela n'a expliqué. Au monio. Petit frère nanga propre. Mona souka. Na bisonde. Grand sorcier. Oh là. Azana mbujimai. Papa na biso azalaki pasteur. Voilà. Allié maman. Toi bon, boende ba meki kuna tie simbité. Nde siko to yo déplacer na tindi billet. Aye. Akiti na kauke pas grande sœur. Allez grande sœur. Allez grande sœur. Oh là. Siko na na meme na seka. Pour na délivrance. Kuna na seka Akimi. Ayo se retrouver à. To lukieti. Na ko joyeux nde na juillet na meme na seka rigini na pesi na ba frère qui afanda kuna na ba mbongo na pesi pour que va passer délivrance Akimi kuna mais ngai na zate na tike Akimi ti ba yomo na ye
natike na ndako na bon nake mission de service na retour nanga bon toza solution a violer mwana nanga Oh là là. bazo benga nga na téléphone que non awa Simon a violé mwana. Oh là là. Donc mutu nanga bébé no bité bo menacete bo tuna pété botika bo za naka kimia bo zelanga moko na oya. Les jours suivants à côté li mwasi nanga na chambre. Oh là là. Mwasi alali ya koti malembe mwasi alali yemoko alali na sous-vêtement. Malembe ti 6 mois qui ti si sous vêtement. Malembe siko mwasi ayoki. Siko awsana ta fungole misa moni keza Simon bon na zelaye. Na zela non alinga sani. Alongoli sous vêtement. 6 mois mati. Donc kaka azoma tabale mwasi nanga kangie. Boya. Nde batu baye bakuta Simon bongo likolo mwasi nanga mwasi akangie. Donc botala muto bongo. Oh là là. Nde tango siko kaka baye kotika Simon porté disparu. Tina ndenge na ye tolukai tomona kete. Tolukai ndenge nyos tomona kete. Mais nzamba esunga kaka na ba service na biso. Toyoyeba ke aza na église moko boye place boye. Et puis azola la place boye. Et pas pasteur boye. Nde tolande ti yango moni to ya. Voilà makamba sali yango wana ndoki oyo. Alors yo zali association de malfaiteurs. On t'arrête. Quelle était la réaction du pasteur? Tala, pasteur Fukami. Vraiment. Vraiment. Papa l'élite. Mais na kufi na koseka. Oh là là. Nabi 6 mois za prophète. 6 mois le prophète. Nga jaloux. Nga natiaka déjà Simon. Nabi bar Jésus. Hein? Oyo Simon ya magicien na Bible. Ndenge ngala bano benge bon. Yanga bano ngati abana linganga te. Po nini? Ngali so meki ngena ndenge na beto comprendre te. Na ba frère tozana bango babika ke babenga ka surnommé Bar Jésus. Bar Jésus. Et au finish, bakenda na pasteur. Nde a leliti na moni frère na leli pe na ye. Tango a leli abi pasteur na ko saloma bete. Po papa ya botinga za pasteur. Na limbisi. Bolongole kaka balongole. Abi omoni na vie. Avant otia mutu. Voilà. Serviteur tonini opesa ba fonction. Il faut yebaye. Omoni sikoyo. Pour na tiki pe na moni ke oyeba ki était. Voilà. Mais aussi là il a qui sentiment. Allez, toke na ye. Ba kene na ye. Soki pa buma ye. C'est pas kene no pe. Banda wati na mona été na mona pe. Maintenant c'est quoi réaction ya pasteur à l'égard na. Aya senga bolim. Abi pardonne-moi. Limbi sangai. Na yokela ki yote limbi sangai. Vraiment. Ozomo na sikoyo. Na moni lokwa bobi ngonga na bisekoki. Prochainement la vérité. En tout cas, ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Comme j'aime bien le dire, l'homme de Dieu a fait ce témoignage, mais et ceux qui kaka na témoignage, parce que Bissot te tiraka toujours, il y a malam à travers le témoignage, surtout l'homme de Dieu à Zakopé, sa histoire à Zakopé. Tu as vraiment tous eu la leçon ébélé, et alors ébélé na histoire à boy. L'homme de Dieu, au moins, aura un moutou, au yebi place à outité. Source de provenance na oyebité ou attribuer ba fonction minene l'église. Or ba oyo zana bango wana confiance au tie mupandi pour au moni azope sa prophétie. Mutunyo sotape sa prophétie à mosala nzambe te. Mutunyo surtout à sakolaka azate que non abengama ozuye kaka otie la place wana et puis voilà donc les conséquences alors tous à la vraiment très prudent erozo zwa mutu erozo zwa mutu zo ko na kat église zo ko attribuer batache il faut yo kaper nzambe il faut ainsi dit l'Éternel. Est-ce que aza appelé de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que bon marcher na ensemble pour la mission il y a Christ? Donc voilà, il faut tenir compte, il y a des surtout pour que au tomber na bas scandale. Alors l'homme de Dieu, on a évité l'obani Miyasuka, au koki kolobana batté les spectateurs, internautes au bazar Rolanda Biso parce que toko Minasuka par rapport il y a témoignage ya mokola lelo. J'espère que prochainement toko soit suite, je ne sais pas ce sera quoi. Ou peut si déjà annonce na yango et pas ya bande ko bazo Rolanda Biso pour bas s'attendre nango. Merci beaucoup Nabi que toko soit suite. Ndengeni ba chassaki nga na église. J'ai été chassé à 2 reprises na église. Voilà. Et puis tokomona motif ni ba chasser la kinga. D'accord. Pe église ango ezali to ezate.
Est-ce que ça bien, tu es ça ma bien. Ndé to kozwa yango et puis on va prier, Dieu va se manifester. Voilà, et là qu'on a kolo bangwana, même si la nuit est oumeli, souka souka ton ekotana kaka. C'est-à-dire bah pas sinon tu oumeli, nzambo peut solution si aux alliés qu'on persévérer. D'accord. Ceux qui ont lâché parce que un gagnant ne lâche jamais. Mais un lâche ne gagne jamais. Biso to za ba race ba gagnant. Yo poza race gagnant, koti kate. Persévérer au gagner. Mais ceux qui ont lâché, et s'ils ont gagné, voilà. Très bien, l'homme de Dieu, un message très pertinent. Ne soyons pas de lâches, tout persévérer pour que tu aies gagner. Parole de l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba à cause. Alors l'homme de Dieu, bato balandaka biso bamesana toutefois kozwaka losambo ya lipamboli kozwaka losambo oyo ezolisaka bango kondima lisusu makasi. Alors l'homme de Dieu, si vous pouvez prier pour tout cela oyo se disposer déjà pour bénéficier de la prière na yo, alors baza déjà prêt, baza déjà prête, baza kozela losambo na yo nanguya nango non surtout afin que être transformé ba situation na bango. Donc à vous pour la prière. Merci beaucoup. Nalobi soki olingi au Zumai, au Simbi, au Saint Simbangai. Ce qui peut au Monique aux Anna d'olive, au Simbi, au Saint Simbangai. Ce qui peut au Lingi no bilo Kangote, ni mai ni ni au Second Simbango Konangai, Nzamba sala quelque chose. Na bondeli. Zambe Nanguya, Zambe Nabolingo. Symbole le boko mimonisa. Au nom de Jésus, miracle s'opérer. Onction ya Nzambe elata mayoana. Na kombo na Jésus-Christ, elata pe mafuta wana. Au nom de Jésus-Christ, miracle est opéré. Yo mutozo mona passe, yo mutozo souffrir. Ndengo simbi maboko na ngai au toucher place ozobela na kombo na Jésus Christ miracle s'opérer malade limwayo nzamba sepelisa yo apeso mikanda apeso permis de conduire apeso musala apeso mabota apeso mabala apesa yo eloko sengi na kombo na Jésus Christ na lobi amen. Amen. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des salutations à faire. Vous pouvez le faire rapidement avant que tout. Prochainement. Voilà. Il n'y a pas. Voilà, l'homme de Dieu n'a pas de personne à saluer. Alors je dis un grand merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce matin à travers cette émission La Caféenne reçoit. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Fredinso, qui est en complicité avec celui que j'appelle Jos Kingono. Bazala Kibongo derrière toutes les deux caméras pour assumer la best réalisation de cette émission La Caféenne reçoit. Alors je vous aime tellement bien, très chers téléspectateurs, très chers internautes. Je me retrouve avec vous très prochainement et je n'oublie pas aussi de passer de gros bisous à celui que j'appelle Chador Chou, Chakoneli. Big salutations à toi, gros bisous à maman Massa, maman Marie-Louise depuis l'Allemagne, de gros bisous à toi, gros bisous à maman Rachel Loutete, Moté Maya Papa, Michaud en tout cas, Napesibino, Babizou et Bélé. Je profite aussi pour souhaiter bonne chance à celle que j'aime bien, ma petite chérie Myriam Lokamba, oiseau défendre dans mon collègue. En tout cas, na boîte lié, fleur et Bélé. Et puis, na souhaité bonne chance. Je t'aime tellement bien et tu le sais, tout na calamité pour la défense. Alors, on s'aime bien hein, et on se retrouve comme ça à très prochainement. Bisous. Wafako mulopwe, wafako mulunda, kabakiba wana, sengayo, iya ulongene biukeno, iya tatayo, sengayo. Bafuindi bakuyuke, wile zawa moto se